accepte bon. Donc yongwana couple mino eza na kimia te pour bozota molana lokuta na entre binomi balé. Mobali lokuta, moi si lokuta. Oa betina leka mai kalambai betina ser église. Mai kalambai betina na leka peniel beti na leka frère kalambai. Po ke bongo, po zape bongo, po yo publier leka mai kalambai. C'est quoi ça? Bon ça désordre. Bon ça biso ba distraction. Donc to vandi na banda kuna biso to ba foyer, to na ba parents na ba famille to vandi to ka ba beti zo chache be mutakala leka mai kalambai. Mutakala peniel, ya mai kalambai, ya gege, c'est quoi ça? Pour ne pas s'abonner, c'est vraiment facile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Donc, bavanti na bavanti eleka bakanga réseaux sociaux likona bino to basanine. Pour yono peniel oza moi ça pasteur azaka tout le temps na Snapchat, tout le temps na ba réseaux sociaux oluka kanini, oluka mibali. Beto ke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner, s'abonner. Ba fanatika papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner. Utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya kwen wana ngeli tala pala simoshi ba mesonika s'abonner. Ngeme ba kadiboku yae. Ngeme dobika place yin. Bara moko komi s'abonner. Yega tala eloko moko bima kalukula ngunga. Lokula ngunga. Mais bonjour partout, bonjour dans le monde. Candide Olovaka, votre servitrice Jeunesse TV. Nga yaka pa mateso na yese ke likambweza. Na ye po likambweza. Yango eza nini yango? Bosala ngonde nini? Bosala ngonde nini mo président Yannick Wenge? Bosala ngonde nini? Je reste Issa Boss Live. Pentacle, bosala ngonde nini boss Big Boss Océan. Kana famille Kalambai. Peniel, soi-disant, Nieto Oyoka, il paraît Peniel abimana leki ya mai kalambai, afinga ki Peniel po Peniel abimisa ki makama mai kalambai na poisa, ale Peniel pe apibie ba vidéo na ye na ba photo na ye. So totali bien. Boza la famille moko eza désordre. Eza très désordre po na foyer ya mai kalambai. Peniel pe so totali bien. Yo na leki mai kalambai. O pibie mutakala ya mai ya leke mai kalambai pour ça nandeno nini so to comprendre bien nandeni obimisi mutakala c'est que yo na ebobima pour ba vidéo wana eza mwasi mutapibie yango et puis ba vidéo wana mutafilmer yango eza mwasi mwasi ngo c'est que ezaki yo bo sala ngondeni pour ya répondre ki voilà pour ya répondre ki yo no fingi mai kalambai no misi ne mai kalambai abeti yo. Yango tong ya répondre yo zuba vidéo na ye au publier yango na kasa téléphone na yo Peniel c'est que yo na leke mai kalambai bozalaki na accord yo na leke mai kalambai bozalaki mwasi na mobile po bobimisa vidéo bongo occasion de quoi occasion de nini na bino basala nzambi na bino basala nzambi bolinga bote ya biso nini na 2020 oh. Bosala ngonde nini? Jenny Madiama. Bosala ngonde nini? Po, eza normal te. Moi ça leki ya mai kalambai abimana leki ya mai kalambai so to comprendre bien eza bongo. C'est que bino mbale na ye bobima. Po yo ne vidéo wana eza moi ça publier. C'est que moi ça ngonde eza yo po yo to ya répondre yo na makambo yo sali mute me mafuta matio alors zipe mutakala na ye au publier c'est quoi ça bon l'accepte bon donc yongwana couple mino eza na kimia te pour bozota molana lokuta na entre binomi balé mobali lokuta mwasi lokuta oa betina leka mai kalambai betina ser église mai kalambai betina na leka peniel beti na leka frère kalambai po ke bongo po zape bongo po yo publier leka mai kalambai c'est quoi ça
bosa désordre bosa biso ba distraction donc to vandi na bandako na biso to ba foyer to na ba parents na ba famille to vandi to ba bêtise o tchatche mutakala leka mai kalambai mutakala Peniel ya mai kalambai ya gege c'est quoi ça bolinga bote biso nini donc ba ventile na ba ventile eleka ba kanga réseaux sociaux likona na bino to ba sa nini po yo no Peniel oza moi ça pasteur azaka tout le temps na Snapchat tout le temps na ba réseaux sociaux oluka kanini oluka mibali pour ça déjà moi ça libala oza tout le temps mouvement nyonso Peniel la salaka so koti na nini na Instagram na o mona ngo nyonso mouvement nyonso Peniel la sala so za Congo baza Congo za na rapport baza ok koluka nini kuna pote na ba réseaux sociaux mibali baluka basi baluka mibali donc yo za wana tout le temps na réseaux sociaux taka niveau ko publier kambali na ta niveau mai kalamba ipe kuna na réseaux sociaux bolukani nzambe basala fwanti alenga na okinde mai kalamba na okina Moïse Mbile ya telemi na bini telemi ba photo ba publier ya kalamba wana likola ngoma mo président Yannick Wenge likola ngoma mangenge ngazo fukama ozo luka nini o sambela po na ngomba wane za kupona olukelo nzambe yo na ngomba no kena kosani bogenda koluka gege pona na basal na vie normale moi ça kalamba ya pilier yo c'est que bino no surtout bota mwana mensonge bota mana lokuta tant Peniel la pilier ça veut dire yo bimana Peniel kalamba donc famille côté désordre na minute qui miezate pour la vérité, non, tout ça demi, et d'accord, non, na débit, tout ça non, na janvier, tout ça la tito comme taba mars, donc c'est que ma camboise, pour yo be o kota beti a yo koto beti b kota beti c, pour les cas yo beti aller, les cas mais la beti retour, donc quand même peut qu'on beta nini kuna. Nande to zabe to zaka kabiso peto zawa na kina bana kine zawa ne banolobaka ba vérité o nyoso to na makibiso to bando bimisango ponde bozana bota mana lokuta bovana na bozo distra bana nzambe boza vérité te na noko bimbali ba oluka basi ba oluka mibali de na ba réseaux sociaux bozana tout toma ikalamba ya kota banda ku ba désert moi sine kota comme bimana lekine donc insécurité na foyer famille désordre. Botika biso to vanda kimé na ba famille na biso na ba bota na biso to zela to kata frère Patrice a consolamité na biso to kata ba frère moi esika kuna Kongo zate oye na vitesse lokwa bino nde bozala no bino po bino na génération na Congo frère mususu azate sœur mususu azate zaka kalambai Moïse Mbile bino kaka na bino nde bato bozaka na ba réseaux sociaux na musique ebi masika ka bino na succès élévation ka bino baninga msu bazate frère moko ko obima te pe nanza batinde biso pe na ye pe naza aza musali na ngala ndenga solo bino zaka recevoir miracle banini te botika nani sœur Nadège na frère nani na biso pasteur na biso nani Atoms bavana na kimia na kombo na Yesu baumela na ngwende bikamwa nsambe za la kati na bango bana Kongo nyonso basangana basala prière pona bango bakinde liboso bonzambe za kati na bango bozo bundisa bango bokolonga bango te na kombo na Yesu na 2020 bikamwa za likolo na bango mwasi na mobali po bino boza ba ventrier ba mai kalambai aza ventre oyebiso kaza le frapper alinga za lokwa bane moi tanga comme vous des étés pour nous panjama comme ça na place na tanga tam président à la prochaine fois na mon na place na tanga taba comme la on tanga taba comme ba beda chou na tanga taba Mohamed Lola na tanga taba ba Cédric Mbongo ba Greville futi la liebozo la mbwa dona tanga ba bango ana ba Willy Musheni koda mboka dona tanga bato baza makambu Beric Mandala donc avant de nous tanga bango kenera ko tanga ba komo mino na 10 donc to zitana biso to yo se distrait pour na bino ba ventrier voilà na komi na ngo koma la suka po oda ba kiki na bana kin 2020 ina makambo ina ba vitesse nango po vérité et bima
kala mingi te na ba vérité mosusu eza na ndenge base kumndami wana taka toningai toyeba pe te kepenele bana leka mai kala mai na kini na bana kini boyebi yango voilà bosabone susu ebele mpo kala mingi te libaya ya Moïse Mbie pe na ser wana bauti opibie na kini na bana kini boyeba yango bosabone massivement so oyoki ka place wana osabone lelisu nde otele ba vérité mo bebisu eza na kati wana Jeunesse TV aye nango lisusu voilà ba vrai na nga kani na lobaka Denis Madia mafira motema big boss osea Jeunesse TV wana ba vrai na nga ba pembeni na ngai bozake beleni yango na kokakotanga ba kombola mino na surtout Consider Bonzeka Denis Madia yo na tanga yo mingi poza grand terre propre belon mo sa pembe motema ya Trocodor babi Trocodor boss pe na banenge na ye mo na lobe kasolo ya tongo ali ba mbote bana nyoso te lobe kana pesa Fiston Bonheur Galasti vient na ngai Cédric Mbongo voilà ba vrai na nga Hervé Kimbadi na pesa ba mbote sikozali nzeta mbila power ya mama Pamela Bombasi voilà Bossabonner massivement Cédric Mouzou s'abonner ano Lukielo s'abonner Bossabonner belé donc bondo baka ba vérité na kata kinya bana kini voilà ba mbote belé baba à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, ils en ont facile. Betuke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatika papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner okutala chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngetala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme bakadiboku yae ngeme dobika place mara moko komi s'abonner ngetala eloko boko bima kalukula ngunga lokula ngunga katoliki odobiki lisusu wana